Mbote na bino bandeko batali babolingo ya ba chaîne na bino respective Congo Bopeto TV, Africa Telema TV P, Moindo TV. Bobo mesano to mesana koyela bino ba sujet ya malonga. Ezwaki mwangonga kolandela yiki oyo ezalaki. Kasi na ngonga oyo lokola bino bozali trop important botala biso lelo oyo tosili kozonga elongo na ndeko na ngai Nikolo nyonso Tata Ndombele mbote nanu ndeko mbote ndeko na nga Mampa mbote pe na bino bandeko nyonso bo meseni kolanda biso mwa mikolo to monanite bonso boyebi ezalaki na ntina kasi elobi na ngonde konanga Mampa lokola bozentina mpo ya biso lokola penza tokozwa kabino tokokumba kabino omotema talantina tolamuki tongo ya lelo pe tobandeli bino lisusu mai ya ntina matondo mingi lelo ya mboto kota na invité na biso ya mokolo nyonso toyebi te bouti kopikolela bango wapi kasi tika totongo nano mwa moke totongo po esengi penza totongo ngeta bakoko baloba kosa leka ote di luvunu luta luta lelo yo na ba émission eleki tosololaki na mobengisi na biso ya chaque jour Ngunza Manoka azana mai ya lobaki sima ya analyse toyebi te soki citation ya bakoko kosa leka ezwi esika tope citation mosusu bakoko balobaka soki mwana muke alingi asimba moto tika nanu asimba yango. Donc autour ya ba citation na mibale lelo na maloba na ye tokoyeba soki ezali kosa leka to soki ezali mwana muke o batiki asimba moto mwana moindo na masese tokolobela yango pe lisusu tokobosana te kolobela maimatali ingérence spirituelle pour émission na biso quoi que tu embrassaka nyonso kasi ezali nanu une émission religieuse pour spirituelle. Rapidement ndeko na nga nayebi te par rapport à moi mini analyse na sali soki bomoni yango ndenge elobi na ngobino moko bankoko bayaki mayele batondaki na bwanya nde balobaki soko buki lokuta esengi oleka soko leki te bakoka soko leki te bakoka bisika touti mokili maninganaki bangunza balobaki basakolaki elobi na ngobino biso tokopesa biyano te lokola bango baze na bomoi maloba ekozala ya biso to mituna ya biso bien akozala ya mobiangami na biso bakosaki baleki bakosi batikali tokangi bango to nga nayebi te epai na bino bandeko balandi bazali kozila bamona mobiangami na biso matondo mingi vraiment tata ndenge bolobi biso musala na biso ekozala kaka bituna kasi moto o akopesa biso biano ezali bongo Ngunza tomesana koyamba o azali susu représenter te Ngunza Manoka topesi bino mbote Ngunza matondo mingi ndeko Mampa matondo lisusu na ndeko Ndombele elongo na bandeko bazali kolanda biso na banzi santé ezali kimia kati etumba etozali na yango ya lobiko ya bayini matondo mingi Ngunza na banzi mingi bamoni bino bakamwe pona nini po bakanisaki bokoleka susu na etando ekeke matondo mingi toyaki etumba ntango balobaka etumba elingi oloba ete yo beti monguna mpasi obeta nakomeka mwa moke korapele bandeko mai toloba ya Yesu nakorapele te mpona kokimela mpona basosola mpo ete mokila molimo na mokila musuni eza deux mondes différents po ete mutu abotama même fétiche ekoti lelo ifo esala sanza lipo po ete molimo aya kokota na kati ya nzoto babenga mwana elingi oloba ete na musuni
baréalité ezali na molimo mpe baréalité ezali. Preuve aneke ezali ange abimela Marie ayebisi Marie okobota mwana oyo okobota kozala mokonzi lokola koko na ye David. Me Yesu akufa akoma mokonzi eti koko na ye David te. Toloba ange wana akosaki wana kutu ange wana mutu te me wana ange. Bon tokesi wana likambo ya fumuki mbangu po ete biso mpe tozwaki batelefone eutaki na niveau poto babete prophétie parce que ya moto ke na ingérence makambo tokolobela babi prophétie ya fumuki mbangu échoué. Nzoka bazobosa leloko moko na korapele bandeko na 1960 Mbuta Lumumba Mundele akangi ye wana tukuti kozwa indépendance. Mundele abeti Mbuta Lumumba abomie akati ye après azwi misunyo wana abwaki ya mususu na katasi atumbi ya c'est lisusu moto wana na 1960. Bon siko tozonga sima Mbuta Lumumba basali ebongo siko tozongi na 1921 Fumuki Mbangu oyo azalaki plus dangereux que Mbuta Lumumba. Ozona na Fumuki Mbangu plus dangereux que Mbuta Lumumba bakangi ye siko. Est-ce que Mundele alingaka tikele ta ya seconde moko? Parce que na Mbuta Lumumba tikele ke ta kati ye kutu. Mais Fumuki Mbangu pona bato baye ba grandeur ya oyo bato ba okanisa ke professeur Kosi. Fumuki Mbangu bakangi na 1921 30 ans ya prison. Na 30 ans ya prison na babeta etonga nini batia esika nini bamema ye wapi mpona kende kokufa na 1951 et puis babenga ye l'homme extraordinaire Mundele amona nini ndeko mapande tokolanda bino Mundele amona nini sikoyo Fumuki Mbangu alaki premier président, deuxième, troisième, quatrième. Ah, bande konanga balande sika bazali bazoloba prophétie kokisami. Il y a premier ekokisamaki. Il y a deuxième ekokisamaki. Il y a troisième ekokisamaki. Il y a quatrième awa na ba plateau to lobi azali quatrième président. Bango balobi te azo sala continuité ya ni. Ya tata na. Siko cinquième président bimi balobi ote ezalaki quatrième. Côté prophétie échoué. Liboso kondimaki professeur on a des logos le bédard échoué. Des moments pas. Si vous toquez la prophétie à moi, si vous toquez sur la quatrième président, est-ce que quatrième président va dire qui est? Va tirer qui est en salle. Ça attend bisous tout les gars, tout le quatrième président. De Yewana. Est-ce que Bayoka qui est déjà africain? Si vous quatrième président, Memi Mboka wapi? Ah Memi Mboka wapi? Fumuki Mbangu alobani na période inaye Muumba kosalate. Les lois par contre l'ingérence politique. Non, on appelle si passage de l'ingérence politique. Quatrième président, c'est quoi l'ingérence? C'est ngolo bani. Tant on attaqué l'ingérence politique, on est sur les contre-hier. Tant on cinquième président, bimi, na bateau cinquième président, aïe na ba, comment le babé ingérence ni politique. Non, on va bimi cette ingérence politique. De l'autre, j'ai mon corrigi 100 francs. Il y a aussi là. Au pourtant qui va continuer sur le côté de l'Afrique, il a décidé pas Mundele. Mais les gens vont continuer en Afrique sans frère Mundele. Et ça va continuer à vous sauver. Oyotobundi na décision na bango et simité otobundi na bango ko banda 1960. Eza elonga na ngambu ya religion africaine. Eloko esalami lelo. nayebi te ngunza boza na bino koloba boza koloba kasi émission ya lelo babengaki biso balobaki batata tolingi pole balingi pole po émission ya lelo ezali kolandisama na ba émission ebele oyo tosalaki na quelque point la prophétie ekokisami mokonzi yango 4e président bokozala na mosolo ebele effectivement tomoni ke toorganize baélection na misolo ya biso moko baye nango kutu bapesa tolobi bino te toza na mosolo mais eza à quelques bribes de point siko point ya monene ngunza oyo tobetelaki sete oyo mpe bandeko batindi mituna bolobelaki 4e président eke reine na ye ezali nani bozomona esika sikoyo bango bakangeli bino na elamba
bolobi règne ya 4e président ezali nanu inutile tokende na maponami inutile 5e président koya sikote 5e président selon les profils azolongo bana te aza ko correspondre te matondo ndeko mampa sikoyo lelo 5e président aye yango bato ingeta ngunza okozala susu na courage ya koloba au moment où lelo 5e président azali kala te lobi awa kozala investir ingeta ndeko mampa nalobi eloko moko awa na ebandeli voilà otiezemi lelo mopone kene kobotama Ba ba comprendre te faut ba lingi bonga pole te tozokende bino bolobaki awa mwana mukongo na masese siko mukongo moyo masese ne prophète kasi botika biso tokende pona ba tokomema bango pena ti ba comprendre voilà ba sosola que réalité physique et la réalité spirituelle yango na memaki likanisi ya kolobe te Yesu balaka ye akozala mokonzi lokola kolinda Yesu bato balandaka mais akoma mokonzi te ndenge David mais babengaki nani mobikisi bopona nini baya epai na ye te mpona baloba ke prophétie oyo ange ayebisaka marie ezalaki ya lokuta balobango te mpona parce que mundele ayebi réalité spirituelle ayebi mpe réalité physique mais lokola parce que prophétie ntango yango ekenda kokokisama yambo nanu bato oyo bazalaka esika oyo bato oyo babunisaka prophète oyo ye alobelaki prophétie bato wana batikaka consigne na bagénération ya génération mpona balandela prophétie bato wana bazala bakozala contre prophétie wana mpona ekokisama te yango te tovivre nango yango tovivre nango ntango tokomi na 4e président tellement 4e président azalaka président oyo asilisaka bowumbu na nation nyonso ntango bato bakotaka na bowumbu 4e génération ezala génération ya nini ya fe ya bowumbu nde bango bakoti sikoyo na phase ya kokende kobundisa sikoyo 4e président lokola religion africaine ezalaki religion africaine mpe ye ebandi kosunga 4e président toke na bango kobanda oyo président Joseph Kabila abandaki bokonzi ti lelo toye kokóma na 2019 nyonso mindele babongisamaki esalama baeshue parce que suka kutu ezalaki kutu ntango bayoki ye aorganize élection sans mbongo na bango bango bandingaki ko élection wana esala nini ezala kao Congo ekota na désordre ndenge ezalaki na nini na Libye mais eloko oyo esalami oyo ke tozokende na passation pacifique même mundele ye moko azosala nini azokamwa juste nini nango ezoleka oyebi te Congo eza mboka ya fumukima oyebi te ye moko président alobaki Congo eza peuple congolais baza n'importe quel peuple te ye moko aloba yango sikoyo ntango alobaki yango bato oyo bazalaki kolanda bazalaki na ngambo nini omoni mpona kolakisa ete baza président ya bilaka oyo fumukimango atikaki nanango déjà asala passation ya pouvoir na position tozokende tokokoma bisika na ngunza yambo tokoma ana tokozongisa maloba na biso lobele po étape ya actuel président tokolobela yango mpe azalaki na prophétie bokanaki yango ekolekelela ndenge nini bomoni déjà reine na ye ndeni wana tokokomana mais tozolobela nanu maye oyo tolobelelaki na baémission passé toza koclarifie yango yambo tokoma na maye wana otalisa biso ngunza yambo topesa ndeko na biso maloba est-ce que mutu moko alobi oyebisa ngunza bango nde mutu bafalsifie prophétie bino nde bato bofingisisi mfumuki mbango po ezalaki na bato mosusu babandaki koboya prophétie oyo ntango bino bozobimisango estce bato wana bazwi raison te estce bolatisi malobana na mfumuki mbango te oyo lelo echoue matondo mingi nekomampa biso tobandi kosimba prophétie depuis 2000 bamisusu baye kosimba prophétie na 2015 mais tobandi kosimba prophétie depuis bapreuve ezali esika oyo biso tobanda kosimba prophétie matondo mingi bokopesa biso bapreuve wana tokobalanse yango elongo na bandeko ingeta bamona epai wapi bangunza ya mfumuki mbango depuis l'année 2000 babandaki déjà kolobelela prophétie oyo tolobela prophétie ntango tolobela ye prophétie Mose Kabila aza na bokonzi Joseph Kabila yaki ye kutuna na ye te tolobi ke Mose Kabila kala mingi soki basali baerreur te azozonga mokila molimo prophétie elobaki akoumela te ntango wana sikoyo ntango prophétie ekoki arumeli te akei bazalaki wapi mpona baloba na biso ke bokosi tokolobi ya soni
ere tokei sikoyo na eteni ya 4e président tosimbi kaka prophétie tobandi kosimba prophétie kobanda kutu 2010 ti lelo ezali jo africain omoni na ntango wana bazali koloba te ntango tokomi na suka parce que ntango prophétie ekokisamaka baincrédile bazalaka yango tokomi na suka bato nyonso bakomi contre sikoyo mokonzi oyo ya prophétie sikoyo mokonzi ya prophétie tellement azosala mosala na kotime ya fumuki mbango mondele amoniki moto soki kaka eke alternance moko esalami pacifique lelo bakondima ye te mais nsima bambula nsima mikolo bakondima ye ki azalaki président ya bilaka vaumie batinda basoda par-ci par-là mpona batia désordre baembriller pour ceci ya indépendance politique ya bayindo parce que tokoleka na indépendance politique na ngongo oyo tozoloba tozwi bokonzi na biso ti 5e président okende kofanda aofanda na bokonzi na ingérence ya mindele te parce que tozwi niongo na bango te mpona kosala élection todefi mbongo na bango te mpona kosala élection sikoyo tozwi indépendance na biso politique mpona tokende sikoyo na ngonga oyo toboti mwana ifo tobana kobatela nini mwana yango moni na kati ya kobatela mwana nde tolingi olobela sikoyo ingérence spirituelle tokozongela bino boza bachampion kota kocreye tomoni bouti kocreye eloko mosusu me biso tokozongela bino topesa maloba na ndeko na biso tata Ndombele azali na mopanzi matondo lelo mpenza tolobaki biso tokoloba mpenza mingi te me ngunza esika tokomi sovrai bato bazwi confusion totale elobi ndeko Momba ntango bango bazalaki koyoka président Kabila 4e président ya bilaka ya prophétie et ça se répétait bilaka to prophétie ezali na 5e président te bazalaki mpe komona te esika nini 5e président akoki ayingela moto na moto asalaki makanisi soit élection kosala mobulu barejouer soit mais sika tokomi kala te passation ya pouvoir bokoki kolimbola eloko wana ndenge nini mécanisme ya 4e président ata alongwe prophétie ezali kosala prophétie ekatani prophétie etiki ye mpo bato bacomprendre ye te to esalemi ndenge nini matondo mingi ndeko Ndombele yambo nanu esengeli boyeba boye ntango Fumuki Mbangu alobaki 4e président ezali tokomba Fumuki Mbangu azalaki na Fumuki Mbangu ayebaki ete na etumba oyo tozali na yango il faut tozwa baindépendance na biso totale donc elobaki indépendance spirituelle indépendance politique économique siko processus nde yango ekabwanaki na 3 temps wana ya moto zwi nano indépendance spirituelle ifai tokende na indépendance spirituelle ni politique nde sika oyo lokola bakangaki bango lokola akomaki na difficulté ya kopanza message ifala tika bilaka melobelaki teke suka nde ya Congo ya République Congo eza na 4e président mais suka ya boumbu ya bayindo nde eza na 4e président nde elongo ya nani ya prophète oyo ayelaki parce ayelaki mpona bayindo basala nini babika omoni donc elongo bake kobanda 4e président nde tokovivre sikoyo indépendance politique ya biso bayindo mais nsima na yango na banzi oyo azoloba na bino aza ngunza Fumuki Mbangu azalaki nani ngunza donc ntango sikoyo 4e président ekomi na suka il faut bangunza basala baloba sikoyo oyo koya nsima mais bazala kinya ya monami ezali nani fo bato bacomprendre Fumuki Mbangu aza nani epai na biso bayindo parce que lelo bato bazososola nanu te ke prophétie yango bayolobaki prophétie eli soki eloko oyo ambrille bayindo eza nini eloko ambrille bayindo eza mundele akoti na kati ya bayindo afandi na kati ya bayindo nde abandi kolobisa yambo nanu président Kabila aza wande azani lelo kutu maloba echange lelo maloba echange basusu ate azalaki mpe amona ate azalaki mpe na motindami lelo oyo Congo na kati ya Kisasa
soki bandeko oyo baza na poto bazoyeba te na kati ya kisasa lelo makambo eza ochange bato bakoma ntuku azalaki pa pourri azalaki pa président bilaka mais soki des autres oyo mindele bakanaki oyo France Amérique oyo bakanaki esalama na processus na biso avant élection soki président Kabila azalaki na 100 personnes oyo banondime après élection lelo bakomi plus de 300 1000 kutu 1000 oyo bakomi soki komonaki wi azalaki mpena oyo abungaki azala esika wana sikoyo makanisi oyo bato balobaki aza mo étranger eke wana ntango biso ozalolobaki président Kabila aza étranger te nanango andimaki biso mpona lelo bato bakoma koloba na biso prophétie na bino eke wana lelo nde bandimi yango eza prophétie liboso bazalaki boya kondima o mpona omoni eza embriement bayindo bazalaka ndenge wana bandimaka mutu ntango mutu aza te nde bakomi kondima mutu nde eza erreur mobimba oyo biso toyebi te il faut kondimaka mutu kosungaka mutu na ntango oyo azosala bosala religion africain mingi bakalifiaki yango tozali mingi branché to secte ya pouvoir nzoka biso tolobaki ete biso tozobatela bokonzi eza kiti omoni kiti wana moto azali koyekaka nango na ngonga oyo toleki ezalaki président Kabila azalaki 4e président azalaki 4e na 4e président Ngunza Fumuki Mbangu aloba nini aloba boye sur religion africaine oyo eza religion Fumuki Mbangu il faut encadrer nini encadrer kiti wana sikoyo makanisi nyonso oyo président oyo ya 4e président kopesa eza makanisa nani ya Fumuki Mbangu me ntango alobi tokende baélection eza makanisa nani ya Fumuki Mbangu sikoyo baélection akosala obi akosala sans ke mbongo ya mindele elingi olobake azoluka komemela sikoyo bayindo indépendance politique parce que bokonzi wana ti ekotaka ti kiti wana bato bakotaka wana mindele nde moto aprépara kotia bango toke na kasavu toke nano na kasavu eloo ni esalaka kasavu alonga te eza mundele toke soki epai mobutu eloko nini esalaki mobutu alonga te eza mundele toke na ngambo ya Muse Kabila eloko nini esalaki Muse Kabila akontinue mosala te yokanisi Fumuki Mbangu mosala nde ezalaki akosala 3 mois ndeko mapa ndeko ndombele Fumuki Mbangu mosala nde ezalaki akosala 3 mois te Fumuki Mbangu ndenge tata mokili alakaki Fumuki Mbangu ezalaki tasala 30 ans na boloko réalité physique nde ezalaka sikoyo bato balobaka te ke nde mponi Fumuki Mbangu asala 30 ans na boloko nde ezalaki réalité physique soki Fumuki Mbangu alaki 4e président osala boye réalité physique ezalaki nini il faut bato nde bacomprendre na réalité physique ezalaki mundele abongisaki mundele acréé po ete prophétie esala nini ekokisama te mais na effort ya Fumuki Mbangu lelo toloba Congo na kati ya Congo aptenance ezali lelo bakongolais bakomi koloba ingérence lelo bakongolais bakomi koloba souveraineté eza na kati ya prophétie te eza na kati ya prophétie souveraineté Congo ezali indépendant Fumuki Mbangu aloba te ke 4e président moto akopesa souveraineté pa bayini Ngunza bolimbisi tokendaka mpenza malembe omoni nga nalingaka soko tozali liboso ya bandeko balandi bazwaka mwa ntango ya kososola biso bino bangunza ya Fumuki Mbangu boapriaki 4e président mpona ye nde asekwisaki lisusu kombo ya Mvuluzi Kimbangu kombo ya Yaki Mpavita ye moto alobaki le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple komona likambo ena nde esali bangunza bayaba komosunga kiti wana ya bokonzi po ebatela mais sika esika tokomi 5e président ye atangi na ye bayaki mpate ye azali na ye mpe netumba ya Fumuki Mbangu ye deja ntango sango na ye bimi eke azwei bokonzi afukami bapasteur batia Ngunza etumba na bino bangunza ekolala to bozene eliki ekokenda liboso matondo mingi ndeko ndombele ntango botuni biso motuna yambo tolobi tozali kibia na kati etumba elimboli teke na kati etumba oyo tolobi tozali kimaki etumba esili mais tozolonga na baprocessus moni tokutaki kozala na eteni ya religion na bandi Fumukusu oyo azali mutu na biso bangunza abetaki to bongo abundaki contre bareligie elongo ezalaki tolongwe toke na politique elongo ezali tozokende sikoyo mpo toleka na science kasi esengeli toka koyeba boye moyindo meme azoloba ingérence politique meme aoloba souveraineté
kasi ayebi te ke bayindo bazovivre ingérence spirituelle. Si l'ingérence spirituelle nde yango moremarke ndenge wana 5e président ke kofuka po taza nanu inconscient na ingérence nini spirituelle. Siko ntango oyo biso tellement tozali na kati ya etumba tokokende mpe toteya oyo ayesha oyo tolakisa ye ke ti boloba ye souveraineté bolobaka souveraineté politique te. Parce que tant que abi mutu azwi indépendance ngo bake alongwe na maboko ya baboti na ye akei epai ya ye moko. Soki epai ya baboti na ye eke baboti na ye bazalaki bato abima. Omoni eke ye akei na ndako na ye akomi mutu aréveil baboti ne bakokende su te mpona koyebisa ye ke zonga na nini abima. Mais na ndako ntango azalaki na ndako ya baboti ne azalaki na droit kosambela esika baboti ne basala nini balingaki. Donc, tant que vous avez une ingérence politique, vous avez une ingérence spirituelle. Na base de l'ingérence spirituelle, il y a une chose qui est pour salami. Pour dicter aux politiciens, il y a une émission, un plateau, un bébé spirituel. Mais bébé spirituel est beaucoup qui était tel alors yewana zeko joma kambo na maboko azeko una uti nango tel aussi quoi uti nango moto azeko kokako kolobela show l'état vu le devant lelo Cholet a paralysé toute une nation na sentiment personnel na ye et touti na bakora ya union ya cité africaine ya lobaka azena no ya premier ministre et compliqué ba donner to yei lelo alobi azena ba vérité ya ba urne bosé komona te que et puis chose moko ya mona songi sapenza maloba epa ya ndeko nanga mampa ngunza bobunda kondire tango mosusu etumba toloba ya pamba po bobunda ki makasi tango catholique azeko beta ngonga ba beta ka ngonga pona ko faire partie du président Kabila Cholet a telemi awa bino pe bo telemi catholique à lembi lobby catholique a telemi jeudi vendredi samedi bangunza bo telemi catholique à la dimanche yenga batteur politique bakei kofuka maliboso la Cholet malmené ba homme politique congolais Chaderi yambo banda campagne et si ka liboso ake kozwa bénédiction pa ya Cholet batteur politique yo moto yite pa ina bino bangunza mais au moins était Cholet zele devant Cholet ndazena na bana nena ni bongo bino bangunza et tumbango boze ko koba kaka ko bunda po bino pe boyoka na to eze vraiment nini batemi na sima matondo mingi ndeko ndombele na banzi match oyo elekaka eleki makasi za match ya 1-0 donc ngolo bake bokono ni kobeta match ni bato bapolaka na 1-0 na banzi soki 0 wana eza bino ekopesa bino pasi makasi kokoleka parce que msu bino ni bomenaki ntango bozoloba na bozoloba clair ke ntango oyo Cholet alobi liboso babandaki chaque jeudi babeta bangonga bato babundisa bango eza bangunza sur na ntango bangunza babundisa bango esengonga na bango ezalaki na tina président Kabila salani akende ebike biso bangunza toloba président Kabila akota na mandat te akota na papier te alongwe pe na papier te alongwe na papier te alongwe na papier te bosala lecture ntango ye akotaka ntango président Kabila akotaka pe na makila te atangisa na makila te azoka pouvoir kimia suka na ye akotangisa pe makila te aolonga pe na kimia oke na mandat ezalaki 5 ans renouvelable 5 ans esuka 10 ans na esukela na nini 2016 alongo na nini 2019 parce que ti lelo président Kabila président lobi to sima lobi so ba prêter serment na salini siko 3 ans wana ndana bakiseli tadi yango biso tolobaki atako toujours moko tant que tolobaki akotaka na papier te akolongwa pe na papier te lokola toloba bongo lelo ekokisa lui mais sekeli bato basi bakosepela abe Cholet banda babandaki mosala ti lelo lokola biso religion africaine ezalaki batikali kolonga te eloko ezosala te bandeko na biso bapoliticien bayindo oyo bazokende kofuka mepa na bango ingérence spirituelle wana bazoyeba teke makambo oyo bangunza toteyelaka bango eke mutu abotamaka na likabo ya bokonzi kokola ya mutu ti akende kokokisa
mission na ye ezali bokonzi oyo abotamaki nango likabo oyo abotamaki nango na protection spirituelle ya bakoko na ye. Mais mundele tango aye na colonisation donc tant colonisation ye awa colonisation ezali colonisation politique kate colonisation yaki na colonisation spirituelle parce que spirituel eza makanisi ya mutu mundele yaki na spiritualité apa ke na politique siko colonisation na ekangi bayindo eloko wana ifo bayindo basosolaka ekangi bayindo kobanda 1482 ti lelo oyo bangunza bazotema mpona kobunda moyindo soki mwana botami lelo eke mwana na komi na 10 ans 3 ans otuni mwana na kata ndako nani mokonzi akoloba moto wana jise omoni siko mwana wana azokola ti ye mwana na bomwana na ye ayebi te ki ti aye wana abie kama uta na mokila molimo mwana na yebi te ti akomi na 12 ans 15 ans 18 ans 20 ans 30 ans donc ye pa na ye église oyo yakendaka moto ezosala ye asala nini avivre eza ingérence spirituelle siko mwana na ti akokoma président akokomisa nani nzo azobosalaki président na ye ezali likabo oyo azwaki wuta bokoko na ye omoni nde sikoyo esika oyo biso bangunza tolobi ete esengeli siko tobunda ingérence oyo bapoliticien bazolobela vis-à-vis ya babelge vis-à-vis ya bafrançais vis-à-vis ya baaméricain balobela pe ingérence spirituelle vis-à-vis na catholique senko azomemela biso ingérence spirituelle Vatican azomemela biso ingérence spirituelle quelque kutu pasteur bakomi koremarke yango ke ingérence spirituelle eza meme na senko nzoka ye mo pasteur ti azoloba ndenge wana ye mo ti ateyaka bandimi na ye azosalela ingérence spirituelle. Matondo mi ngunza to kolanda bino vraiment très bien mais ndenge toloba ngwa nyonso esengeli tozala na respect makasi ya ba ye bazali kolanda biso toyoki bino fidèlement bozo réclamer ingérence spirituelle mais na ngonga oyo nga na community tata na ndako azoyebisa bana penza ke adversaire aleki makasi nayebi te tata ya mwana mosusu jamais mwana na yo akotia elika na ye akotia elika na yo tata yo siko tata ozoyebisa mwana ke non ingérence moko eza bozomona teke kuna ezolekelela boye po ingérence eza mais simplement ngunza soki bondimi échec na place bolobelela ingérence ke toéchoué na biso mpona spiritualité esengi kaka te olongaka ngonga nyonso il faut mpe oankesaka est-ce que religion africaine soki andimi ke asali na ye échec mabe nini ekozala wana puisque par rapport ya 5e président eza kocorrespondre te na baattribut 5e président esengelaki azala bon en tant que ngunza en tant que gardien ya bonzambe ya bayindo tomonaki wango na bible ngonga moko bolobela ye bible yambo bapona david bapesi prêtre samuel mafuta ti azotambola amoni mwana moko bonzenga alobi naza sere eza ye molimo elobi ye te sentime eza te ake amoni susu ndeko mosusu ya david atonda abiseke mokonzi kozala ye alobi eza ye te ti bake mona moko azobokola bameme ya tata na ye balobi mokonzi ye wana tala ndenge spiritualité ejouaka na sentiment te tala ndenge spiritualité ejouaka na attribut oyo candidat esengeli azala na yango mais sikoyo ndenge nini bangunza bakoki kobimisa 5e président oyo azorépondre na profil te mpona kotika ingérence abimisela biso moto oyo ye alongo bani par rapport na ye moko omoni teke bino quelque part boéchoué soki bolobi boéchoué totourne page tokoti nde makambo mosusu na place bokangama na ingérence ezobimisa bino faible quelque part bangonzi ndeko mampa omoni eloko nini ezotinda catholique asili bango bakani soki biso toéchoué seke catholique esali egagné mais eloko nini france ezosili eloko nini ya amérique esili omoni mundele ayebi spiritualité koleka moyindo aza bebe spirituel ndete bashole banani babebe omoni mundele nde moto azoyeba bayido bakomi na niveau nini kongo ekomi na niveau nini leso nini kongo epesi sikoyo na afrique mpe na monde bozela na expliqué parce que bino bolobi ke il fallait que bino boéchoué bondima ke boéchoué
pour candidat en 5e azo correspondre à 4e président pour correspondre qui alors le peuple congolais n'est pas lequel n'est pas n'importe quel peuple mais 5e président na biso assemblée na kutu soki na ne comment pas pour ningo juger akenda ko pesa yoka ne comment pour ningo juger joueur on a na beti balé akobonga na tuninga mukota na kiti mais na tuni mutu na bajija jouer sur abedi jabalé on a na quantité vous juger pour par rapport à l'Olenga Zalé. Mais il faut y baquer tant on est qui na premier président religieux africain Zalaki tant on est na deuxième président religieux africain Zalaki tu vois ko bunda mona c'est 4e ministre religieux africain. C'est pour la 5e au Bolaki Bisoni. Donc à Kobala nana religion africaine. Oh, ni ko ngai. Bongo soka zui kiti wana na bosomi. Hein? Soka zui kiti na bosomi. Ngana pe na kanda kisame biso moto Zalaki to Zalaki pe na kata banda ko mabala. Nanda kwa ya boti tant to longo tekenda banda kuna biso ebi pona ka ko bala même mwasi eza ti oza nanda kuna mo eza ki problème otomona ki mwasi soka yo kolesa eni mais lelo to kuma na basi na bakata banda est to raisonner so to lesa ba oni et lo que so ça les pas ba indo ba o raisonner siko mundela zo yeba ke moyindo esika komi moyindo azu bosomi na politique mundela yegango donc le président de demain n'est pas forcément le candidat qu'il était hier. Donc les président oya koti na bosomi akokamba pe nani na bosomi mais religieux africain ça wana pona kosani pona kokengela nécessaire que indépendance na biso salani ebe batenenge bibala na 60 omoni netumba na biso ya mwana mais loko koloba échec ngana wala kisabiso ka échec ezani na ngambu ya catholique omoni parce que elo ni esala ki ba mema tous les opposants nyonso na Genève pour ba dicter bango bolé ko ni esala ki ete na kati na bango ba yokana te ezaki échec tant ba yesi ko leka na kati ya élection parce que boyebite pemba kalunga mokila molimo po ni asala ki ke na président Félix Tshisekedi ba kende kuna après ba yokana te pemba kalunga mudajua ki na kalikini wana jada mwana tant ba zongi sikotala ni alliance ya président Tshisekedi na Vital Kamerhe esala meli wana na Kenya ça sur alliance ya Fayulu esala meli siko biso toloba teke bokonzi nyonso oyo mundela osala moye simba awe tati toloba ngo na ba reina émission to sala mundele jama ko akopote indépendant biso akoso solution e na Congo siko mukila molimo afani admisi siko président Tshisekedi o ba sala ki alliance na bonda ni na Afrique siko ba efe wana tangu sikoyo catholique ba remarquer oyo bango batiaki likanisa ko akoko bima mokonzi asali adimité banani ba poli banani il faut basilica est-ce que banani il faut gagner donc religion africaine na ngonga oyo mbande konanga bozolanda religion africaine na ngonga oyo soki lelo bozomona kaka bongo bozela sima mikolo bokomona ke bozalaki na ba grand prêtre oyo babundisi ba bébé spirituel ya catholique 5 ans na dégâts ko sakana te lelo oyo mutu nyonso même mwana botami lelo akomo lobela 5 ans na Congo bato babundisa ke mo liboso bangunza nde balongoli somo wana ya catholique yango esali mwana moke pa mo lobela ni catholique il a kisi ke si le plan spirituel bakomi bana matondo mingi vraiment lentement mais sûrement tozali ko évoluer na émission na biso esengaki vraiment toyeba kolobela mayema lekaki na ba émission précédente esengelaki to clarifier yango na respect topesa na bino kasi lokola na ngonga oyo toleki déjà étape on ya 4e président tozali kozela lobby awa investiture ya 5e président ekosenga na biso toyeba ba données spirituelles ezali ndenge nini kaka ndenge ndeko na ndombela tunaki ngunza est-ce que prophétie suki ngunza na biso répondaki non prophétie soukité aussi longtemps mboka ezali kotambola prophétie ko suka te fumukimbango alobelaki 4 président kasi kaka na prophétie na balobaki mabomba mingi mfumukimbango aloba ezana no révélé te ezali caché dans les brumes de l'histoire ezali caché na londende brouillard ezali na no caché na londende ya histoire yango lelo tozongi sous pas ya ngunza tous à la première, il y a une révélation. C'est ce qui a été connu de tous. Les les 4 prophéties. Kasi Mfumukimbango azali na programme mobimba.
pamba te azali esika bayindo babanda azali kotambola na bayindo pe ayebi esika nini bayindo bakokende. Donc Ngunza toloba nini na mwa introduction tosali c'est que Congo ya lelo ndenge ezokambama na président oyo akoyingela Fumukimbangu azali kaka na kati. ingeta Fumukimbangu azali na contrôle ya Congo. Azomema Congo sikoyo na elonga. Elonga ya Congo mutu kopesa sikoyo impulsion na Afrique mobimba. Elonga ya Congo quatrième président ingeta. Elonga ya Congo ekopesa impulsion en Afrique, c'est que religion africaine andimi président actuel Fachi Félix Tshisekedi. Okay. Siko lokola religion africaine andimi reine na ye ekozalela ndenge nini. Natondo mingi eza ndiro ozoloba na ngai mbula oyo ezobete kosila na ngonga nini mokolo nini. Nalobi na bino bozala kimia. Bozala kimia bomela pena maya ya pio okitisa motema. Pote etumba bozela. Pote etumba oyo tuuti kobunda nango. Pona lelo oyo Congolais atambola alia amela ndeko mampa ezali pate ezango bate. Yambo nanu pona tozwa bosomi po ete mwana botama. Ebika internet bakataki. Ngeta bakati internet. Bakati memi ba réseaux sociaux nyonso. Mundela koki koloba te. Parce que ça mboka o eza souverain, eza la souveraineté nango, eza la droit ko sala o yenso ya ko sala. Ndela le belo côté. Omoni esengo nga na za nango na ngonga oyo biboso bande ko balandi. Ba ko remaka mo lobi to sina ya lobi. Omoni to komi na moku na 5e président oyo Fumukimbangu apesi biso 5e président ya bosomi. Biso religion africaine to bundelaka bokonzi. Loko la 5e président a fini bokonzi ya bayindo religion africaine ko sala. Eko prito eko appuyer bokonzi wana. To ko batela ingérence wana sala nini et sala mate parce que to yebi ke ingérence wana ko utaka na catholique. Oh bango basalela. Parce que premier désordre du monde les catholiques. Pour les catholiques a participé à l'assassinat il y a président des États-Unis. Ba catholique bango moko pe ba beta oyo bango moko pape Massas. Ba premier ba assassin à monde. Nazolo ba bien na kati ya bato la première assassin à monde les catholiques. So bo mboye ba ke bokonzi wana eza bokonzi na bino. Bo mona catholique faut s'imposer na bokonzi wana. Ce qui est binoté, il faut y aller pour supporter bokonzi wana. Omoni, ce qui a supporté yango, c'est qu'il a dit bokonzi yana ya mundele. Mais ce qui a aboya yango poti ya soka injonction nani na Vatican. Ngunza tozonga mukie awa yambo ba valider cour constitutionnel. Mutu oyo alobaki ba fandisa na no résultat wana. Azali catholique te, azali mundele te. Ndenge kaka accord ekende ko signer na ko signame na Kenya bokumisi ekosalama na libanda mundele te ekosalama pa bayindo kasi président ya Union africaine po Union africaine ezali mundele te yepe lisusu bomoni te esika ngo tozongelaki na Afrique mais yepe président ya Union africaine alingaki a compliquer ba résultat ingeta ndeko mamba bomoni te ke ingeta nyoso yo lobeza na go bongo. Nana kondima yango c'est normal à la position wana lelo oyo religion africaine mutazo azoganga keto longi et c'est moyi dans oyo ba religion africaine azo ibate pona ni conscience spirituelle te je dis là dans to kende ba président nyonso ya Afrique ebike babanga mundele bon babanga mundele makasi à part moko kaka bon si nakata moko wana président Kagame azana kati ou attaquer à supporter mundele so mundele a pc injonction pas na koloba te tout au vivre na injonction bon ma becho la vivre nani et tu lo neti na abejo azam mundele amoinde donc si ma Kagame ezaleka mundele muto asala ki ngeta mundele ni bazako diriger ba africain parce que ba ebike soki kaka pays Afrique parce que lelo oyo mutafa président Kagame a fait combien de mandats pour la mboka et belé est-ce pas longolé pour la mundela dans simana mais tant mundela comprendre que président Kabila
ameni Congo ti tozwi pena bosomi na biso tosali élection sans mbongo ya mundele atiki mpe bokonzi akende kosala nini kofanda bien soki kaka ezali oyo ekoti meme na Rwanda na gérer Rwanda eza te soki ekende na bapays mosusu donc bino botia désordre po ete élection ebima kaka ya nini ya mabe po ete bango basala nini système ezongaka po ete bango basala mpe balanda Congo te omoni so balandi Congo eoriske siko moyen mindele babana koimpose bango bachef ezali parce que Congo ebi premier pays oyo ezwaka indépendance eza Congo après epesi siko impulsion na Afrique mobimba eza bongo bongo sikoyo ntango tosala élection saki mbongo mindele opesa mpe impulsion na nini Matondo mingi Ngunza, fidèle à notre sujet, Yamboto, tala susu mituna mususu na ndeko na biso Ndombele, mais Ngunza nga na crainte moko que pouvoir actuel epesa bino ata litoi pamba te bato moko balobaki ke bino bolobaki ke tribu actuel ya chef de l'état ekomi kozwa bokonzi te biso bato balobi ke wana mutuna balobi ke Diangenda kasi bino bakimbangiste Etienne Tshisekedi akendaka nkamba aboyaka kolongola mapapa Diangenda ayebisaka bango bakozwa bokonzi te yango wana parmi kanda baza nango na bino eza mayo wana esengeli tosala part des choses na esika wana voilà il faut tosala la part des choses parce que ntango oloba kimbangisi oloba bachrétien oloba bachrétien parce que tozali na religion africaine bino bato ya kimbango mponga bayebisenga bino bato ya kimbangiste bolobaki ke Muluba akozwa pouvoir te siko lelo Muluba azwi pouvoir yango bazokana yango ngana zolobaki est-ce que religion africaine mutelobaki yango bino bato ya kimbangiste religion africaine mutelobaki yango donc religion africaine ezali bino bato ya kimbangiste bakimbangiste bazali bachrétien kimbangiste bazali nde bango bazala na basentiment wana ya bokaboli wana bango nde bazala na basentiment ya bokaboli wana ke bango baza bato ya boye baoyo bato ya boye religion africaine ezali mpona baluba mpona bakongo mpona baswahili mpona bakenya mpona bagabonais mpona moyindo nyonso toyebana bino tokoti baluba ngeta tokoti bangala nyonso okokuta epai na biso omoni bokonzi ya mfumu kimbangu etambola biso moko esi toloba yango toza na carte langue nationale bokonzi fe etambola eza awa eleki awa na bakongo ekei awa epai ya bangala edeki epa baswahili sikoyo ekei wapi toloba yango te me bolanda baémission na biso te matondo mingi Matondo ndeko Ndombele nayebi te Ngunza vraiment toyaki na eto mais aza ko se forcer po akangama na eto wana te nayebi te somo mituna mitondi mike kasi ngonga tolaki bino bandeko balandi tokozonga lisusu kobete kuke ya Ngunza manoka matomina ntango mosusu po ya kosilisa oyo ezalaki bongo bapreoccupation na biso po tokomimwa mingi kasi etando eza ngonga Ngunza manoka etumba yeuti kala baéchec to barate soko tokoloba ata ndenge wana yaki mpavita yei na 1704 atele na bandi mosala 2 ans ya pamba bakomotumbi Fumu Kimbangu alobi nango bino moko na motu ya masolo na biso 3 mois bakangi mibutu kumisato na boloko azongi likambo ye bayaki po efanda mobimba ezali kokoma te na bofandisa lelo bino mpe bangunza botelemi so vrai bandeko balandi bayebi toyambaki na bino mbalombala na plateau na biso jumele bobundaki asko na tango ya président Kabila message ozalaka boko ignore te message yalaki capte te ezala na bayi politique na bango moko entourage ya président Kabila
ezala tondongwani ezala kutu na bandeko mosusu bokosalaka na bango mosala moko tokotanga BDK contre bino, église kimbangiste contre bino, bangunza mosusu balingi kobimisa bato babiode contre bino. Esali ke mosala makasi iye bino bolingaki bosala na eleko ya 4 hommes président esalemi te. Boze na crainte te ke likambo oyo erataka ezali kokokisama te. Oyo erataki na ya vitakange erate na ya kimpa vita erate na fumu kimba neleko na bino pe erate lisusu. Moindo akoba kaka na kozwaka biloko ndambo po bolobi fumu kimbanga pesa kindambo ya kimpa vita pesa kindambo bozo kobanga te lelo na esika ye tokomi mpona 4 hommes président mayema asengelaki masalema toloba tofrole yango to ekokisami mpenza te. Soki ekokisami seke à 70 à 95% ntango mosusu me boze kobanga te barate. Or na poussa moi réflexion makasi kokende ya fumu kimbango 1951 mokobi misala ya 1921 nesonganzila bayeyi soko 30 ans après lisusu kobanga na biso yango kumbi biso totuna motuna boze komona te soko lisusu po likambo ngo loko ekokisami te na 4 hommes président soko erate tokozila lisusu mibuboni po eya lisusu po ekokisama mobimba Moindo aseka akokisama moindo moto à part entière aona mokili ya moso matondo mingi ndeko Ndombele na mutuna botuni yambo nani bokwa koyeba boye tant tolobi toye etumba elingo baki na etumba il faut longola na kobanga yambo nani parce que mutu akendaka etumba so abandi akobanga moya longo etumba wana ezali te eza nango bongo ndenge bolobi mokimbango ayaki te mpona sala tokomisatu na boloko mais circonstance ya mosuni nde nini bango na boloko eza nango malamu kolobaloba nyonso me balobaka na biso na bokoko ete mutu apakoli nzete mafuta mbila ete atindi bato nyonso bakoka komata na nzete wana na banzi ya liboso akokoma te ya mibale mpa akokoma te ya misatu mpa akokoma te mais ya zomi akokoma mpona nini po ete oyo liboso ntango amataki alongolaki mafuta ndambo ya mibale mpe alongolaki mafuta ndambo ya misatu mpe alongoli mafuta ndambo lelo oyo religion africain oyo mundela boya existe lelo religion africain ezali na caisse spirituelle nango pape africain azali na bangunza apart etumba tozobunda lelo liboso ya media toza na mosala oyo akopanza sango na balisika na basite na bakartier na banini na baprovince na banini oyo ezake baparoise ya religion africaine eyekende chaque jour kosala nini kofanda kose plante tookende kozwa majorité ya bayindo sikoyo lokola base ezali politique tozobunda mpe na politique Fumukimbango azalaki ye moko ntango Fumukimbango azongi na mokili ya molimo moto awaremplace azalaki me lelo bangunza bazali ebele bolongola makanisi ya kobanga boyeba oke lokola bangunza toye na eleko oyo mpe ya 4e génération moyindo akolia mbuma ya indépendance mpe akosepela ndenge abotama moyindo nalaki bino na kati ya plateau mpe tikali ndenge tozokende ti esika tozokoma na bandeko nyonso babundi bisika biso bino bozwani boye biloko moko sentiment makanisi ya mutu ebebisaka sentiment ya mosuni ya mutu parce que na makanisi na yo okoki komona ete na bokonzi oyo tozalaki esegelaki tokutana na ye mpona tozwa mbongo ebele nzoka makanisi ya mokili ya molimo ezalaki tozwa nani bosomi na politike parce que mpona biso baifutuka biso bayindo biso banani tozala malamu ezaka bafutuka te bazala malamu ifo na moyindo afai na ndako asala nini azala malamu me bato bakomaka malamu soki bolongi pemba kalunga moto aza na contrôle ya nyonso ezotambola na kati ya mabele ya Congo mpe bongo na kati ya mabele ya Afrika lelo oyo tobimisi bokonzi sans concours ya mundele sans francs ya mundele oyo esalama te na monde mpona histoire ya Afrika ngelo bake tozokende sikoyo na elonga
mpona kolia malamu kovivre malamu tolaki bayindo ete esika tozokende bolamu epai ya bayindo ezosala nini ezolia parce que il faut yeba eloko moko administrateur akipaka social ya bato te parce que administrateur atalaka papier aza na kati ya bureau mpona kokontrole papier mais mutu oyo akipaka social ya bato ezali mutu asalaka bilanga na basite omoni yango omoni il faut tokota sikoyo na science mpona tolakisa bayindo ndenge nini administration ndenge nini social ya pepe kokosala nini ekoki kobonga. Est-ce que bozolanda biso malamu parce que lelo tozwi bosomi na politique ministre ese ministre akokipe social ya bato nandimi te po ete ministre akipaka basignati olani mais mpona nini mundele abimisa baministre abimisa banyonso wana parce que toza na kati ya colonisation ya bamindele sikoyo il faut tomema bayindo na science africaine po ete science africaine nde moto ekopesa impédition sikoyo bayindo bavivre sociale africaine olanda sikoyo mosala wana eza epa banani epa bangunza nde esika mfumukimanga aloba mayele mokili ekosala nini ekosuka toke sikoyo esika mayele yango ezalaka wapi na science tozokota sio na étape ya kobunda na baprofesseur kobunda na ndenge bitumba te kobunda na ndenge kososolisa bango balongola bamayele oyo batangisaka bana na bango bapesa sikoyo mayele oyo ofumukimbango asalani alaka nde yango moto ezokende sikoyo mpona kokomisa afrique malamu oyo bino sikoyo botuneli ngai nini motuna bozala motema ya kokita fumukimbango aye mpona kobikisa bayile matondo mingi ngunza vraiment motuna kitoko ya ndeko na biso ndombele tokoti na eleko ya science pamba te tozalaki neti libanda ya lopango tobundi moyibi akei tozwi bonsomi na biso nyonso oyo eleki elakisike bonsomi eza ya biso mpo toorganize mai na biso moko na ngonga oyo toza na kati ya ndako tokolanda susu bacoup de poing tobetaki libanda te tokolanda susu basabo tobetaki libanda te tobandi koorganize ndako na biso. Donc c'est que prochainement ngunza soki toyene na émission na kokamwa te ozala na bafiltre ya chimie pour expliquer ndenge nini puisque transformation yango wana toyebi ke na kati ya religion toza na spiritualité toza na politique na kati ya mokili toza na spiritualité toza na politique tozali na science et na koloba na bandeko na biso eloko moko. La prophétie, c'est un programme. La prophétie, batanga kayango, tel lokola, tel un fondamentaliste, ndenge mukande lobeleli. Ndenge yeso lobaki, ne jetez pas vos perles pour pourceaux. Biloko ya tina, na bana mikiete. Donc, prophétie, pour nous comprendre yango, pour nous tanga yango, et c'est une certaine dimension. Prophétie en fumukimbango zokoba ezali intact totondi bino botondi mambote tokokopesa te kasi na bobosana te ndeko na ngai Jeje Kizubanata mona bière botala kaka tobandi yango oyo eza invention ya congolais marque ya congolais donc nalati Nike te Adidas te nalati ya congolais mais ekoki mpe kobundisa wana na banzi lobby yango nde tokozala na yango ntina totika bitumba totika koswana totonga mboka ngunza maloba ya suka topesi pa na bino soki mwa bambote soki mwa programme prochaine ekozala ndenge nini mpo tango tokoya ana bandi tokoya nde mpona misala matondo mingi ndeko mampa matondo epai ya ndeko ndombele na ndenge boyaki epai na biso po ete tokoka kososolisa bandeko na biso bazali kolanda biso mpe bongo bazwaki tozwi ntango oyo tozalaki te liboso na bango tozokota sikoyo na etape mosusu na kati etubo tozali na yango esengeli moyindo akoka koyeba ete mpona nini maladi ezalaka makasi na butu mpona nini na moi maladi ebundaka makasi te na bandi na moi makanisi na yo ezali parci par là ozomona meme makambo ezoya mosika meme voi moko ezoloba kuna ozomona nde makanisi ezokende koluka baso wana me na butu directement selile oyo ezobela makanisi nyonso ekei soki esika selile wana esaleli ezali nde na kati ya selile wana nde olakisa mpasi oyo ozalaki na yango balobaka maladi eyaka mingi na butu
likolo bake na ntango tokomi sikoyo na ndako na biso tozwi bosomi na biso nde sikoyo ifo totraite bamaladi na biso esalaka etobisaka biso nde esika tolobi ete bato bazala kimia sociale ya bayindo religion africaine ekosunga présa koti mpona kobimisa sikoyo bamaladi oyo etumisaka bayindo kimia ya balongo mpe ya bakoko ezala na bino na banzi lelo tozongi lisusu na kati ya plateau mbala ekoya tokopesa bino sikoyo bilei ya koloba ete ndenge nini tokosilisa pasi na kati ya mboka na biso matondo bokoma bobenga boyanola na bachaîne respective na bino Moindo Télévision bongo Congo Bopeto Télévision tokutani prochainement ciao ciao.